nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bon kena bota bino merci pour oser bebo sa télévision na bino pour la colonne info ngala journal il y a peuple tout font la journal il y a vendredi 17 novembre pour l'observer que Ezala qui présidé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Misala la 10e conférence et va gouverneur et va province qui consacré dans état de lieu il y a fonctionnement il y a cadre il y a concertation Ezala qui clôturait mon la jeudi 16 novembre on a parlé de la nation héritier Mapinde Mapesino va détail Ezalaki présidé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Misala ya 10e conférence des gouverneurs de province na o etali état de lieu ya fonctionnement na cadre ya concertation et c'est clôturé qui jeudi 16 novembre na palais de la nation participants basalaki 3 commissions moko ba chargé ya ba question politique administrative culturelle et judiciaire misusu chargé ya ba question économique sociale et financière mosusu na ba question ya reconstruction et développement basalaki ba recommandation sur base ya discours et orientation oyo chef de l'État a prononcaki na ouverture ya forum ba conférencier basengaki que conférence esalemaka 2 fois na mbula ndenge constitution elobi pe basengi kesi ya péréquation et comme opérationnel pe basengi batonga banzela oyo ekosala interconnexion ya ba province pe chef de l'État andimi pe à s'engager pour na kotia ba recommandation wana en pratique avant à exhorter ba autorité ya province biloko misatu ya liboso basala pour na intérêt ya population oyo bazali kokamba alobi bato sa déontologie territoriale oyo ezosenga que bazalaka 20 jours na zamba pe 10 jours na ba bureau ya misatu asengi na bango bato sa ba prérogative ya ba entité territoriale décentralisée discours ya chef de l'État nde eye ko clôturer conférence oyo na espoir que ba condition ya population et ko s'améliorer na ba province session ya mbalasima et ko salema na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika na premier semestre ya 2024 Tebeta bongo masolo à Premier ministre Jean-Michel Samalkonde oyambaki mokola jeudi 16 novembre délégation à caucus va député nationaux et sénateur ya Grand Katanga Nadine Nassona Zaki na compte info lingala ezalaki na centre ya ba échange oyo ezali bongo situation sécuritaire na territoire ya Malemba Nkulu kuna na province ya Olomami mikolo euti koleka opinion nationale ezalaki choqué pe e condamnaki bassin ya violence en caractère éthique na territoire ya Malemba Nkulu ba violence yango ememaki bato na liwa na bobimi na bango na audience oyo chef ya délégation honorable sénatrice Mukalai Kionde Célestine Hortense atalisi ndenge ba préoccupation na bango ba trouver écof moko favorable et pas ya chef ya gouvernement oyo apesi bango ba conseil pe a chargé bango ba kende côté ya bolingo pe bomoko na ba communauté la bango ya espace Katanga pour ete ba revivre lisusu te makambo oyo e utaka koleka ya 3 ans décennie pour ba koka lisusu ko vivre te makambo oyo o uti koleka ya 3 décennies na regard ya ba scène ya violence oyo ba enregistré na parti ya République Peter Kazadi vice-premier ministre na
charge ya intérieur à instruire na gouverneur ya Olomami Isabelle Yumba Kalenga a dépêché mission ya investigation pour na ko établir ba responsabilité pour na ba établir ba responsabilité ba procéder na interpellation ya ba auteur présumé ya barbarie oyo. Rapporteur adjoint ya Seni Paul Moyindo Aza na visite officielle na province ya Congo central et pour wapi à solo à salaki ba activité ya ndenge na ndenge. Stéphane Skande ba détail. Rapporteur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moyindo Moulemberi, avant le séjour dans la province de Congo central, à Tamboul, dans le territoire de Kasangulu, Kisantu, Pembanzangungu, après avoir lancé officiellement cascade de formation de formateurs à niveau 3, l'intention de formateurs électoraux et territoriaux, avant à visiter différents entrepôts à Seni, dans la partie Oyo, la République démocratique du Congo, à se rendre compte que le déploiement matériel électoral est allé au Salema, et le dispositif électoral est allé occasion pour Paul Moyindo Moulemberi a confirmé que l'équipe managériale Oyo de Nikadima a allé diriger, bazali prêt pour un scrutin ya Oyo et Salema le 20 décembre 2023. Boye elo komoko ya kodouté za société l'élection et Salema ndenge ezalaki prévu na calendrier. Ba union so bazali ko hésiter et singeli ba bake l'élection et Salema partout à l'état qui rapporteur adjoint à Seni a betaki masolo na population Oyo ba ki ko consulter ba liste électorale na bango na ba antenne ya Seni ba territorial Oyo etangami ba électeur ebele bazali ko sepela pambate ba yebi déjà ba centre de vote na bango na échange mosusu rapporteur adjoint ya Seni a rappelé na population en Congo central importance ya opération Oyo alobi bazali fier na nguma Oyo population azali ko talisa basi pe mibali pona ko consulter ba liste électorale Seni azali ko afficher ba liste Oyo na ba antenne nyonso pe ba disposition nyonso ezali vraiment kozwama pona Oyo ba ye ko obtenir ba duplicata. Paul Moyindo a insisté que esengeli kulukela bango ba duplicata kasi mon côté esengeli abimisa misolo avant atika province abetaki masolo na ba participants ya formation à niveau 3 pour na ko jauger ba niveau ya connaissance na bango. Visiblement Paul Moyindo a sepeli na maîtrise ya matière Oyo ezalaki enseigné mingi ba procédure ya opération ya vote, utilisation ya dev, remplissage ya ba fiche pe ba transmission ya ba données. Paul Moyindo Moulemberi a manqué quitter ko féliciter ba participants et longo na ba facilitateur Oyo nyonso basakitaki na ba tâche na bango. Secrétaire général ya Autre Vision du Congo mwana mboka maître Magloire Kasongo azalaki na commune ya Selembao pona kosolola na base na ye pona ba élection izo kosalima kala mingi te le 20 décembre 2023 Bolanda azabongo na commentaire ya héritier Mapine mpe elongo na Igor Ntingi. Frimwana ya Funa, secrétaire général ya Autre Vision du Congo et coordonnateur adjoint ya regroupement Autre Vision du Congo et allié Oyo autorité morale maître Didier Boudimbo azali kokamba maître Magloire Kasongo akitaki na quartier Zappé mingi peza na commune ya Selembao botela bino moko etuluku ya bamama Oyo bayambaki ye na bokomi na ye tango ayaki ezalaki bendabika bamama babelaki balobi papa yenza lesili maître Magloire Kasongo yende azali ko incarner espoir nyonso ya bana Funa yende azana vision ya développement bongo tango bapesaki maloba na même occasion a présentaki pe candidate député provincial pour na compte ya AVC na commune ya Selembao maman Niket Luzitisa yende accompagnaki secrétaire général ya AVC maître Magloire Kasongo Oyo pe azali candidat na députation nationale pour na circonscription électorale ya Funa na maloba na ye maître Magloire Kasongo atalisaki na maman Oyo ke ye azali candidat pe atelisi bango candidate pour na commune ya Selembao ezali Niket Luzitisa pour na compte ya AVC alobi na bango esengeli ba voter utile ba pesa confiance na bayaka te pona kokima pamba te malheur ya bana Funa ezali poete ba choix esalemaki na ndenge ya mabe betaki vision ya développement Oyo azana yango pona circonscription électorale ya Funa ba mama nyonso sur place batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te koyoka makambo Oyo maître Magloire Kasongo azali kobimisela bango nyonso wana elekaki vraiment kitoko ba mama nyonso ya Selembao mingi peza ya quartier Zappé ba comprendre pe balobi raison pour laquelle maître Didier Boudimbo le génie blanc a mesana ko pesa confiance et pas ya maître Magloire Kasongo pambate azali connaisseur musala azali kosala ezali musala moko
makasi. Vision na ye ya développement ezalaki apprécié epai ya bana commune ya Selembao mingi penza na quartier Zape oyo basengi ye azonga lisusu tango nyonso kosala ba échange na bango pamba te mituna nyonso batunaki ezwaki pe biyano. Maître Magloire Kasongo azali vraiment na vision ya circonscription électorale ya Funa pamba te azali vraiment na ya Funa bana nyonso ya Zape na Selembao balobi bandimio. Nangamu na ye mwana mboka Eric Mwamba ou aza candidat na députation nationale kuna na circonscription électorale ya Tchangu ye akendaki kosolola na base na ye ya Tchangu particulièrement ya Kimbanteke po na kosenga bango basadere massivement na fondation Eric Mwamba. Reportage. Présence Eric Mwamba, numéro 1 ya fondation où ils na kombo na ye na commune ya Kimbanteke ezalaki mingi penza na kotalisa na bana ya Kimbanteke ke baza bango mokote bazali pe abandonné te. Fondation Eric Mwamba eza ko evre po na bien-être na bango na ba domaine ya ndenge na ndenge. Awa sur place coach Eric Mwamba asengaki na population ya Kimbanteke en particulier basadere massivement na fondation oyo bazala libanda te ndi bakomona tina na yango pe bilengi ya fondation Eric Mwamba. Zana Kimbanteke toyaki ko visiter ko installer base na cadre ya FEM parce que nde tolobaki FEM eza Tchangu eza Kimbanteke donc tozala Kimbanteke partout donc toye ko installer base pour permettre bandeko nyonso ya kutu ba bénéficier pe na ba œuvres sociaux na biso ya FEM. Ba jeune nyonso ya Kimbanteke merci beaucoup na kei na bango na soutien na bango et na conseiller bandeko belé basadere massivement na FEM. Yo oyo ovandi libanda yeba ki fondation Eric Mwamba ezali en marche et ye pona yo papa mama elenge kota na kati surtout na souci oyo Eric Mwamba coach azalaka na yango pona Tchangu na botombwani na yango. Vive la fondation Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba bazali kosala pona bana nyonso ya Tchangu surtout que Tchangu mobimba endimi yango. Boyeba ke coach Eric Mwamba azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu. Yende amemi mokumba ya Tchangu pe azana maîtrise na yango. Tout proche de la population. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici et bandi. Premier vol et Salema Kitoko kuna na Gemena. Nadina sur la bas détail. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que sur plus
on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bangui. La santé, Bossimba, rédaction Info Ngala Journal, la peuple pour la peuple à travers Nadine Assona, Bazako Lobelabino, Concombre, Bolanda et détail. Concombre ezali légume moko rafraîchissant oyo eregorjaka vitamine pe minéraux essentiels pour na bon fonctionnement ya organisme jinango à 96%. Eza na ba vertu diurétique pe drainante eza na fibre. Concombre et participaka na bon fonctionnement ya transit intestinal na oyo etali ba bienfait ya concombre. Bosimba ke concombre eza légume vert oyo eza renfermé na cucurbitacine na ba propriété anticancéreuse grâce na antioxydant oyo eza nango. Concombre eza astuce ya makasi pona ko perdre poids po eza na 96% ya mai pe pauvre na calories. Concombre écartaka ba maladie cardiovasculaire po eza na fibre, magnésium pe potassium. Trio de choc oyo eza très efficace pour diminuer pression artérielle. Kolia concombre cru na posonango et apportaka peroxydance oyo et réduisaka cholestérol na oyo etali cosmétique. Bosimba ke concombre consommation nango et kolisaka suki et eliminaka tan surtout soki osangisi yango na yaourt nature a opakoli yango pendant 20 minutes okokoma na temoko uniforme pe efongolaka bapor. Concombre eza calmant naturel esilisaka stress esilisaka solo ya monokoto mauvaise haleine. Il suffit o appliquer yango pendant 30 secondes na monoko esilisaka estomac elongolaka barite esilisaka trouble digestif mingi kolia yango na posona yango po eza na pepsine oyo e facilitaka digestion. Concombre eza légume moko malamu oyo ekoki soko mokete kozangaka na ba cuisine na bino po eza malamu po na loposo motema pe estomac na bino. Olingi ola tasafata kitoko pe ya qualité na moment oya ba fête ba ki place za semoko na 7e rue Limeto komo na papa griffe aza na pona yo. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre nous allons na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokuta mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas grise pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi.
alobaka ngambo moko amemanga ti pas chef de l'état napesa ye mokoto boye nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais effet qu'une bonne fois oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que mosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badoro bakekele okomona ala la présence de nasala naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papa desmawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na osimba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete obia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa ye moro ekoka yo oza na oyo lokwa ye moro olingi koma bolite lokola ilki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi bachaussure basandale bamapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela potopota molonga mpona bana na bino eza potifa puis yo mpe mokolo okoki na okomela yango. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Nous allons communiquer écologique bolanda lecture na yango. Ba famille Tsala Mbungu Igor Ting chef cameraman na Info Lingala bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya mama pe koko na bango na kombo ya Philomène Tsala oyo akufaki poso eleki. Programme ya matanga ezali boye. Mercredi 22 novembre veillée montuaire ekosalema na salle Pova oyo ezwami na avenue Nyangara sur route université. Nde jeudi 23 novembre nzoto ya Moei ekolongwa na morgue ya Ngondo Maria na ngonga ya 8h bokundami na ngonga ya 12h na cimetière ya Mingadi Makuba. Tika ete communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Mama Philomène Tsala. Bozaki ebele pona kolanda Info Lingala journal ya pepe na pepe ceux qui sepela kinango pisa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo nasima ya caméra concours rédactionnel Nadina Sona Muyala Rito Kindu héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage c'est moi qui pas ya Christian Kangebeni pe Fabrice Lundombi Ngalabino to pisa no rendez-vous mokola lundi au revoir. Aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka bo elengi
ati boasuka po moto eloba etumba nango akaopika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.